Mbote mingi na bino bande ko balande ya Kimbangu 21 lelo na lingaki na pesa mwa mukebe éclaircissement selon bande ko ya Ratelki na mikoleleki bande ko boyebi na salaki mwa émission moko na mekaki mwa muke ko pesa ba version ya solo ndenge papa dienge na kuntimatika kabiso. Alors na émission na salaki bande ko ya Ratelki ba réagir ba sepela ki na ngote na ba remarque to salaki basalaki émission moko oyo na mona ke nyonso basalaki na kata émission ezaki malamu mais papa Lambert oyo asalaka émission na masolo a sepelaki te na remarque oyo to salaki ya ona lingi bolanda nano parti wana ya maloba oyo alobaki na kata émission wana après tokozonga bolanda. Écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Qui vivra verra. Émission koleka mikolo yo auto tiaki na kati na la kesami partout na ba YouTube auto lobaki ke papa Diangenda ateili susu bandimi to mona kinde kona biso asalaki moi remarque amuke na témoignage oyo mama na biso mama Niclette Zola metteur en scène ya choral na biso ya groupe théâtral ya jeteki ndenge ya lobela ki yango kasi tokoloba ke ya solo ba remarque ezali nango poto kwa kosala naka kasi soki ba remarque ezali kosala pona kochola ezali malamu te na yo mwana papa Simon Kimbangu et puis toloba te ke makambo nyonso bino bozali koloba oyo kobima na kati na télévision po loba ke bango balobi malamu te ke yonde muto lobi ezali malamu ezalaka ne bongo te et puis na kosenga na bandeko oyo mingi boko komaka nazana témoignage na likamunene papa Simon Kimbangu kiangani alobaka na biso et puis na ngai moko tango musala oyo tozali ko banda yango alobaki ke papa Lambert musala oyo bondimi soki bozongi boteyana ata ba fingi bino bozongisa te ata ba tuki bino bozongisa te et surtout soko bomoni batu ba fingi ngai bino bozongisa te batu wana ata ndele tokokutana na bango yango komonaka ngai ata ba fingi ata bocholi ba remarque tokondima yango kasi tolobi te ke makambo nyonso bino bozali koloba ke na remarque ezali nde bongo pamba te to uti komona mama na bisa uti koloba belge oyo akangaki photo ya accident ya le 29 juillet na Lukulu azalaki kolanda papa ndenge moko papa tanga tikaki biso na Genève balobela yango te mais mutu azalaki oyo afilmaki ba image wana akangaki pe ba photo mais mutu wana oyo tokolobaka lelo oyo papa na biso papa Landundula oyo na kati na Genève ye azalaki akangaki pe afilmaki yango mais lelo balobela eti batanga bakombo ya bato bazalaki mokolo na kati na temple mais bakombo mususu batangaki yango te mais tolobel tozulaki yango na histoire te pamba te pona kobomba toyebi te pourquoi papa na biso papa José Kisolokele atangaki bakombo mususu te atangaki bakombo na pona pe toyebi te et ba raison ye muta yebi yango mais tolobi te ke toloba yango pona kotia ba te batata na biso feto pesa bango respect feto banga bango bazali bana ya papa na biso batata na mama nakanisi bokozala d'accord na ngai ke presse kimbangiste na oloba yango bien presse kimbangiste et eda vraiment te na ba conflit o ekota na kati ya église kimbangiste tango esengelaki ke ba journaliste ya église kimbangiste ba mema sango malamu epai ya bana ya papa Simon Kimbangu tona mokili mobimba presse wana edaki vraiment te yango nde ebandaki kosala propagande ya ba haine ya kokabwana kosala ba conférence de presse kofinga makambo ebelebele yango nde tokomi na moya lelo ndenge tokomi awa nalobi bien presse kimbangiste nakanisi mingi boza d'accord na ngai boyebi makambo ni nazoloba oyo bolandaka ba YouTube bolandaka ba télévision partout bozali boyoki papa Lambert alobi ke nazalaki lokola kotiola remarque alobi ezali mabete mais kotiola ya moni yango mabe mais soko tali na vidéo wana bao batali yango te bokota na Kimbangu 21 bokomona ke kotiola moko ezalaki wana te ngande na pesa ki ba version ya solo pamba te toyebi ete tango papa Diangenda kuntimatika ka biso papa José Kisolokele azalaki présent pe asalaki témoignage ngai na landaki kaka maloba ya papa José
oyo bango basalaki témoignage na bango ezalaki contre maloba wana papa José Kisolokeli alobaki pamba te ezali histoire ndenge tozali koma histoire toyebaka ke ba version oyo tozali kotia soki ezali ya lokuta bien soki ezali vraiment juste te ba oyo bakoya nsima bakozwa yango na erreur. Nakanesi papa Lambert mingi obolandaka émission na ye bokolobaka papa Lambert azaka na ye bien ye kutakipaka na ye makambo wana te boyoki kuna na video oyo asali sikoyo alobi ke ba papa na biso il faut to respecter bango mais okoko kozala ba mbeli ya mino mibale te. Papa Lambert asalaka émission moko mikoleleki na kokende wana na kolakisa bino ndenge nini ayokanaki na papa Jelkin baya kotiola bakoko ya papa Simon Kimbangu. Nakanesi ba oyo botala émission na boyebi kaka ye papa Lambert lelo azali koloba ba papa na biso toza na respect mingi pa na bango mais na bambuleleki asalaka émission epai wapi azali kotiola penza bakoko ya papa Simon Kimbangu. Respect zalaka na ete émission wana na évité soki na page na ye alongola yango mais oyeba ke tango nyonso soko kotisa ba version to ba donner na kati ya internet toyebaka ke ba oyo bazali kolandela yango penza donc to salaka keba na makambo to kolobaka to bima lokola ba hypocrite lobi kuna toza ba satana lelo to komi banzambe kanisi papa Lambert soko se rappeler o salaka émission na papa Jelkin oyo azalaki na réputation ya kofinga bakoko papa Simon Kimbangu bayokani basala théâtre na bango na kati ya théâtre wana nde pai wapi basakanaki penza na bakoko ya papa Simon Kimbangu. Nakanisi papa Jelkin wana ezalaki manque ya respect oyo émission yo zali kolobela nga na salaki ezalaki émission moko na zalaki nde kopesa ba version ya solo pamba te ezali histoire. Tant vous allez kosala journalisme bolobi ke biso zali ba pandisango surtout ya makambo ya papa Simon Kimbangu bo panzande sango botika komema ba polémique botika kofingisa kombo ya papa Simon Kimbangu peut-être mingyo bazali contre malobonga na kolobaka o bazali na position ya 3 égale à 1 peut-être bokomona ke Jomak lobaka makambo ko ezana nzela te mais bon se trompe pas batenga na tchakande ba vérité tango résolution bandaki biso stoyebi makamuni ne landaki na sima mingi lelo bazolo ba koko ya papa Simon Kimbangu ba bengana ki bango te bakendaki bango moko mais ba vidéo en internet et pas wapi papa José Kisolokeli ba bengana na centre d'accueil papa Charles Diangenda ba bengana na centre d'accueil boyebi yango ba musicien bazwa camion munene na sala émission na bomona ba vidéo bazwa camion munene ba kenda na hôpital ya Lemba bipai wapi papa José Kisolokeli banaye ko sala ba kende ko attaquer ba bamba ba mabanga ba buka porte pour na ba bimisa papa José na hôpital ya Lemba na violence pe papa Paul Kisolokeli ba longola na nanani kuna na Angola siko soki nga naza ko tia ba vérité wana po la kisabana ya papa Simon Kimbangu ba vérité zali mabe zali wapi. Nakanesi boyokile alobi ke papa José asalaka témoignage na temple et atanga kombo ya bato mosusu te aebite ba raison pour nani donc azoko suspecter papa José comme si azalaki na makambo ya robomba ozomona ba manque ya respect bato mosusu bazana mais na lingi bolanda na extrait liboso na kochela bino bolanda jour oyo basalaka émission na papa Jelkin na Kinshasa asali voyage ake na je crois bien basola qui na téléphone alobi en tout cas vraiment photo ça l'émission na yo vraiment photo ça l'émission ba bien aller basali pièce na bango ya théâtre bolanda na introduction na bango ite kombo na yo ozana ba kombo ebele mais na émission na biso ya lelo na émission masolo to lingi to na kombo moko oyo to ko banda nango bandeli tina suka to mona ka ba ko benga ka yo sinzili to ko mona ka ba ko benga ko daf to ko mona ka ozana kombo Jelkin ozali musicien ozali sa grandeur pe ozali chef spirituel adjoint chargé ya ba suivi ya mouvement ya 26 égale 1 mais papa ba kombo nyonso on ezali kaka ya yo obenginga sa grandeur yo kaka obenginga papa sinzili yo kaka obenginga chef spirituel adjoint
oyo anga eza surnom pe oyo nyonso no yokaka eza nango ba surnom. Il y a chef spirituel. Eza ba surnom papa. Nga na chef spirituel adjoint. Na ba collègue nanga ba par-ci par-là. Non tchabam. Est-ce que yoka ministre ya? Tozalaka ya surnom. Donc Ndengo Zali, chef spirituel adjoint chargé à suivi un mouvement 26 égale 1 et ça n'a pas surnom oh yo moko mi bamba ngai moko kakate biso nyonso to benga mak soko yokyo chef spirituel adjoint de l'église Kimbangis l'église Kimbangis chef spirituel adjoint à la kate azaka donc chef spirituel azaka moko papa Simo Kimba okangani papa Lambert ndengo monaka na mokili nano yoka mwana moko bazo benga Obama te bana muso yoka bazo benga ye Obama est-ce que ata président Amérique c'est un surnom ou on appelle ça un surnom. Nakanisi bolandi batata mama mais boyo kamaloba ya ye oyo lelo azolobake ba papa na biso bana ba papa na biso tozana respect pona bango mais boyoka ndengeni na cholaki bango abengi bango ba chef spirituel ya surnom bolanda ye ba oyo bomi pesa ba chef spirituel adjoint banda lelo toyoki keza na kaka ya kombo mutumoko basirno mutumoko atiabino azalite nakanisi batata mama nakanisi pona makamba chef spirituel o chef spirituel te biso tokokota na nkuna te pambate tozolobela makambo mosusu bato bazali koyokisa kombo ya papa Simo Kimbangu soni lokola batata minene boye lokola ba papa Lambert na papa Jelkin bokoyoka makambo ya somo wana kotezana na loko moko te bokoyoka makambo ya somo oyo balobaki na mokolo wana pona kolandela kaka makambo nga nazali koloba pona ko prouver makambo nga nazali koloba ke ba presse na biso ya église Kimbangiste et aider penza te pona ko panza sango ya solo penza ya papa Simo Kimbangu lelo yo pona presse wana kombo ya papa Simo Kimbangu ezali koyokisa masoni partout na mokili mobimba ba yokanaki na émission wana balobi bon tokoloba boye mais nga na kopesa yo ba vidéo na kopesa yo ba vidéo bokene kosala montage boko kata ba place bo soudé yango pona bo bimisa image ke makambo ezali boye mais rare basalaki omoni soki yo moto zande na makanisi ya mabe mbala mosusu esengilo mema yango tina suka mais rare asalaki peut-être azwaki ba vidéo wana apesaki yango na papa Lambert l'air ba komi na poto moto asalaki montage azalaki moto mosusu abosani kocha ba extrait wana na kati ya théâtre na bango basalaki boyoka epa ya azali kolobake tant batuni ya question balobi église ya 3 na ya 26 wapi pena église ya solo ye alobi nini alobi na kopesa réponse te mais na botia maloba ya papa Firmin Kisolokele ya azali kuna na 26 botia maloba na ye et beaucoup yoka makamuni na koloba donc plan ezalaki ke bazwa vidéo moko ya papa na biso ba kata ba coller yango ba lobisa ye makambo mosusu ndenge basala na émission moko boye bazwa maloba ya papa Marteau ba kata yango basala montage émission eza na YouTube balobi ke papa Martorel Diangenda loba ke bazali ngana zana nga franc-maçon ozomona donc papa Martorel Diangenda nazali côté ya bana papa Simo Kimbangu bango ba kati ba soudé yango et ba bimisi yango lokola ke papa Martorel Diangenda lobby na batu ya na bana ya Kisangani ke ngana zana nga franc-maçon ki franc-maçonnerie eza mabete mais awa pena erataki pambate ndenge basala ki yango esimbaki te na lingi bolanda nanu ye yo za sinzili donc sinzili oyo akengelaka et vraie église Kimbangiste ezali nini il y a 26 égale 1 ou bien oyo papa Simo Kimbangu okengana atambusa merci na banza réponse na kopesa bino bozaka na poto bomona ka soko kepa docteur adieu no mwa bokono docteur akokoma kisi tant muso ke na pharmacie ko luka kisi okoyoka ba koyebiso ah papa kisi oyo toza nango te mais toza na similaire nango donde kwa kisi wana ouais papa Lambert mama Fifi église Kimbangiste eza na similaire nango te donc église oyo eza à peu près lokola église Kimbangiste eza te église Kimbangiste eza kaka moko mais non papa Sindi les amis balé toza nango mibale na kati na mokili mobimba tozoyoka ba église Kimbangiste mibale lelo zo loso eza moko eza la moko ndenge nini voilà peut-être nga soki na lobi
bakoloba ah ye c'est parce qu'il y a journaliste na radio télévision kimbangiste ezali télévision il y a église kimbangiste ekambami na papa Simon Kimbangu kiangani ngai je me réserve un peu ya koyebisa yo wapi la vraie église avec votre permission soki okokotuna papa Firmin Lukibanzila dio mwana papa kisolokele on a lobby paix à son âme azalaki papa moko ya kimia et puis azalaki papa moko c'est quelqu'un qui s'est respecté oui. Et puis azalaki koloba likambo lengi yango ezaleli papa soki olingi po ye yo tuni église kimbangise 3 égale 1 ou bien église kimbangise en kamba na église kimbangise 26 égale 1 papa Firmin avant mutu ya kuna na 26 égale 1 avec votre permission tia papa Firmin ayebisa wapi la vraie église direction la vraie église et ça wapi papa Lambert yo moko yebisa papa Firmin ayebisa nakanisi batala mama Bolandi alobi nini wana bimina maloba na ye alobi nini papa Firmin Kisolokele ya azali na 26 ye akoloba ndenge nini makambo yango ezali lingomba ya solo ezali wapi mais ngala lingi siko bino bolanda papa Firmin pambate papa Lambert ngana koyebisa yo soko ndimi musala oyo fo osala yango ndenge yango ezali osala ba recherche nga soko moni ngana lekiawa kokosa na liboma te pambate na sala ka ba recherche na kota ka penza modindo na lingi bolanda no message bango mo mutu balobi ngai te bango balobi ke papa Firmin moni ndenge bakumisi ye ke papa Firmin azala ki soko alobi likambo alobi penza. Allez, bolanda papa Firmin. Notre idéal, c'est de mettre en pratique l'enseignement que nos parents nous ont donné pendant plusieurs années. Et c'est tout ce que nous demandons à papa Simon de faire, de suivre seulement cet enseignement-là. S'il suit cet enseignement-là, je crois qu'il arrêterait de justesse tout le désordre qu'il y a au sein de l'église. Et nous, papa Simon, il faut que nous tournions. Tant qu'il y a comprendre que actuellement qui va t'attendre, tant qu'il y a comprendre en côté, actuellement va t'attendre, à défier va t'attendre, il y a solo pesa. Dans le bien on a combat t'attendre Zambé, papa, va tika et tranquillité, à aucun de tout de bêtises en bêtises. On a besoin de azalaki papa moko ya kimia et puis azalaki papa moko c'est quelqu'un qui s'est respecté oui. Et puis azalaki koloba likambo lengi yango ezaleli papa Simon il faut que nous tournions tant qu'il y a comprendre que actuellement qui va t'attendre tant qu'il y a comprendre en côté actuellement va t'attendre à défier va t'attendre il y a solo pesa dans le bien on a combat t'attendre Zambé papa tika et tranquillité. À aucun de tout de bêtises en bêtises. On a besoin de l'émission. Bisous, tu allez awa, pas en tant que chose spirituelle. Tu allez awa, tu allez makila papa Simon Kimbangu. C'est ça d'abord qu'il faut prendre et à ici quand même. Tu allez makila papa Simon Kimbangu. Chose spirituelle, ils ont un titre moko yamukili, hein, bapé si son mais si on a bien une chose spirituelle, ils ont dit qu'ils ont l'aventurité, qu'ils ont monté le coup-tête, le bas solo dans mon royaume. Si on a bien une chose spirituelle, il faut dire un chose spirituel n'est pas un bavard, c'est quelqu'un qui est humble, ou une simplicité. Ou il y a couture mon boulot ici quand il est. Batala mama nakanesi bouti kolanda maloba ya papa Firmin Kisolokele nakanesi bino moko bo jige boyebi makanisi nini bino moko bozala nango nakanesi boza maele boza bato ya maele boyebi nini wana okesu mulaite nalingi bolanda batuna ki lisusu question na cadre kaka ya kotiola pona kolakisa mosala nini oyo papa Lambert oyo azali moko ya ratelki asala donc on est allé passer naïe peut-être à bossana naïe peut-être ndenge pe ba benga eta muso sa longola vidéo na page naïe
donc pour relaxer bino bato mususu bozo mona lokola baza bato malamu lelo baza bato basakani penda na komba papa Simon Kimbangu bolanda nanu pa batuna ki bango badon ya ba papa donc bango baza na bango na droit ya koyeba chaque don ya mwana moko ya ba papa na biso misato bolanda lingi un peu na bimisa ba kombo nanu ya liboso opesa biso ba don mais na lingi na ba don yango na kamata mwana moko ya papa na biso ndakisa ndenge tolobi don na yo na kamati liboso nanu papa Zako ya papa Zako c'est l'homme des situations difficiles quand na lingomba papa Simon Kimbangu soko yindi bana nyoso balali papa c'est papa Zako hein? Le porte-parole na ndenge ni na kopeso ba image moko papa na lingomba to moni ete ba papa ba ngomisa to balingba kufa lingomba mobimba to ke to lali na mabele porte-parole papa Bitufidi Kiangani Zako alobi papa biso bana na yo pe lingomba mobimba to moni yo papa dange na malade papa kisologele malade papa dalunga na malade oh jeune ni bolingo sala to moni ete bolingo kufa ataki prudent abima prophète papa Bitufidi abi papa biso bano yo to boboti bino misato to yebi na biso valeur ya lingombo yo te lelo soko kufi lingomba pe panzani où en sommes nous aujourd'hui donc il y a papa Charles papa Zako le yawan papa Diangenda kufi ye porte-parole papa Kisoleke la kufi ye porte-parole papa Diangenda kufi ye porte-parole na le Canada ya papa Arma on a même avec là bien spécialiste en musique yo tala mutatangi musique na classe te awa na Kinshasa ina université o ye sala ka ba musicien ba tali nenga composer ka nzembo ba bengi ye ba tomboli ye gradué en musique ba lati étoge c'est pas donné à tout le monde ye dona ye chef spiritualité dona ye musique mais mon ani ndengo utolo ba wana papa lobaki ke akotambola mokili mobimba na musique vraiment ninga tokene moke États-Unis moke na chef spiritualité c'est dommage que bakosaki il s'est autoproclamé chef spirituel bon mais donaye musique ce qui okokotia extrait otala papa Armand ayebisaka musique na chaleur nini pona suka na parmi bandimi parce que papa Paul écoutez avant mon papa qui solo qu'il était papa Paul parmi bandimi na ndenge ba kedako tiko na tata na papa ce qui papa Dangenda akanganga na katanda wana ici finada na nzunzu mingi lokola papa qui solo qu'il lokola papa Paul ndenge to mona ka boza susu na musicien ndenge to ba musicien moko avant de kesika papa azaka na nkamba to yoka papa Sami il va vendre papa Dangenda abi mona papa Dangenda oui Sami to benga be Sami Ndunda ndenge mona ka papa babokoli batebele bato babokoli batebele papa babokoli même des fils adoptifs donc papa comme ikumisa te kenga na mwana papa Dangenda donc pona bandimi nengo lobi papa Paul Donaye en tout cas Donaye ada spécialiste na défilé omoni leto sa kantintsani défilé to salaka en tout cas ada spécialiste soki okokotia ba image bato batala est-ce que na lingomba muta défilé lokola papa Paul adali soko ti image papa so total sous balba sous côté tintsani pe na yebite soki pona makama mbongo so almaka ipariki afa makasi me ba o ba legi bazali lokola ya bobé afa makasi na kozata bantintsani mais na côté ko défilé en tout cas donc on est Donaye ko to la image muto ya ko contester que muto yo aleki papa Paul na ko défilé nenga komona na image wana abenga biso na nzela bandiminyos en tout cas na lingomba papa Simon Kimbangu na bandimi muto aleki papa Paul na ko défilé azate d'ailleurs élément yo ego laksa que en tout cas libiso maman Fifi de tikile malheureusement c'est mon mini donc merci mingi tozali toujours ko continuer na kati na mituna na biso toyoki nyonso yo lobi obi bolingo mibeko misala bazala mama na kanesi bolandi maloba na bango moko eloko nini eloko nini lisusu ezali encore plus grave
Papa Lambert oyo lelo azali koloba batata na biso toko kosakana bango te boyoka likambo ya somo ya grave oyo asalaki ami bengi pe kimbangiste lelo aza koloba ke papa na biso toko kosakana bango te. Papa Lambert yeba ke elisumu epolaka te soko sengela na likambo bolimbisi te fo senga yango pena bolimbisi na ebite na kati ya malobo oyo na kotia sikoyo soki bozalaki ko finga nani na kati ya bana ba papa oyo azali munene ba fingi ki en tout cas mutu ya munene donc balobi bana ya ba papa o bali minene donc babi mutu ya munene azalaka zoba donc pona koyeba zoba donc aza bien aza munene bien aza mulai na limbola bolanda na binomo na kotuna ba réalisation oyo papa Simon Kimbangu kyanga na sali ndenge na lobi lera bandaki musala amona naki lokola mutu moko akokate eza lokola basali singa leto aki bana mike kamoke kebo babena na singa menanga ka ya papa Simon Kimbangu kyanga azalaki kaka ye mama Marie Mwilu papa Zako mama Nkwakiadi papa Mbenza papa Rigen mama Nsona tala kaka manombra bato artala na kamu suzukuna tala ba Golbert tala ba Golbert tala ba tuminene mais c'est dommage otala mutu chauffeur moko tobenga ka trobos amemaka mitu ke église kimangisa lobaka nanga papa Sinzili zoba azaka ba caractéristique mibale soit munene soit mulai donc zoba azaka costaud soko tali makamu susu raisonnement batu mususu bazo raisonner alotali aza mulai aza munene zoba. C'est dommage, mais na ko bena na wana ya singa. Quand on y ba Golbert baza babwe. Na kala papa Simon Kimbangu lelo tala lingoma ndenge toko. Chauffeur moko to benga ka trobos. Amemaka mitu ke église kimangisa lobaka nanga papa Sinzili. Zoba azaka ba caractéristique mibale. Soit munene, soit mulai. Donc zoba azaka costaud. Soko tali makamu susu raisonnement, batu mususu bazo raisonner alotali aza mulai aza munene zoba tala na kamu suzukuna tala ba Golbert tala ba tuminene mais c'est dommage otala mutu ba oyo bomi pesa ba chef spirituel adjoint banda lelo toyoki keza na kaka ya kombo mutu moko ba surnom mutu moko atia bino azalite pour la chef spirituel et dans ba critère tala pour la chef spirituel, il faut bota makila Simon Kimbangu. On a tout dit bien non. Pour la chef spirituel, faut bota manankamba. Ngate papa d'angena. Ngate muna lobiango papa d'angena. Faut bota milanankamba. Pour la chef spirituel, maman Fifi, faut la mokaka 4h30. On la la 1h du matin. Bande ko na biso kuna. Ba mususu na yeba la mokaka 11h. Donc yo chef spirituel la mokaka 11h. Donc au kota matinée de culte matinal. La culte matinal. Au kota non monte. Au chef spirituel. Ba la mokaka 11h. Yo mona rabango to koli place mo côté. Mais makamo na zo loba ba koki ko leka na télévision te ba contredire. To yebani. Soko yebani batana mon koto. Tuna par exemple papa Armand ou bien papa Songolo pakala ala mokaka lerni. Demandez. En tout cas, pas moins de 10 ans. Nakanisi batala maman boti kolanda o ezali Sony pona koloba ke ba presse na biso ya église Kimbangiste et eda penzate na conflit o ekota na kati église Kimbangiste. Bato lokola ba papa Gelken wana ozomona. Donc pona ye lingomba ezali lokola fond de commerce place na ye ya kolela. Donc faut ye aloba mabe. Po baloba ke moni ye mutaloba ngo bien. Alors l'era okene ko senga kuna lobia nazana besoin ya caméra na nge kufi nazana besoin bongisa ngo lokola ye ba bi ke ye muto atakaka ozomona so balimba attaquer ye allez bozwa $3000 bo pesa ya ke somba caméra sika moni ba lela ka batala mama bazana souci ya milimu ya batute bazana souci ya mosala ya papa Simon Kimbangu te yango ne sala ka ke moni soko okosi likambo okobosana soko ewumeli okobosana moto azolo ba vérité lokola ngai Jomak na lobaka ba vérité nazana tina ko se rappeler te pamba te za vérité fandi na moto nanga ate wumeli bambola boni ezana moto
po naza na souci à koloba vérité. Tant que soki na mon likambo ye mpamba la moko na ko se rappeler likambo ezala ki boye. Mais bao bazali na souci à ko bebisa. Bao bazali na souci à ko sala propagande ya mabe. Lokola bazali ko kosa soki ba mbule leki ba ko bosana. Alobi likambo susu lelo après 6 mois on remonte à Bosani. Après 2 ans à Bosani alobi likambo susu. Yangona mikoleko ya mingi boko sambe la pota tanzamba limu isaba Facebook, alimu isaba YouTube. Boko chape na mabonde ya tatanzambe pardon pe na bungi sa YouTube ye limwa. Pa mate misala si bosala e kota na ba YouTube wana. Ngana za kalez, même lelo yo balobi ale église nyo se komi ensemble ba nyo se ba komi na ko changer eloko mon côté. Mingi même yo tata ozolandanga lelo, mama ozolandanga lelo. Kanisa nanu. Soki papa diangenda makambozo sala lelo. Soki papa diangenda azalaki na nzoto boy. Est-ce que nga osala yango? Mi tuna na question wana. Makambo yo ozo sala lelo. Soki papa diangenda azalaki na nzoto, mi tuna question. Est-ce que nga osala yango? Soki réponse ezali non. C'est que ozana nzela ya mabe. Ce qui répond c'est ali oui, c'est que aux alanzela malamu. Ngai Jomak makambo na chakawa, même ceux qui papa zalaki na kotika la ndenge mokaka. Pambate na komona ke ceux qui par exemple, makambo mingi batu mingi bolobela ke zaganini. Ceux qui na vu vidéo moko tango ko kabone kota ki na kata lingomba avant ko kabone kota avant résolution. Papa Simo Kimba onkiangani azala kote ya ba kimbangiste. Azale ko laksa ba kimbangiste ke réussite na bango eza soki baza ensemble. Séparation na bango eza malamu te. Alors bande ko nanga bazomona pasi partout na mokili mobimba. Donc to bongisa likambo na malamu. Alors binga soki na kimi bango pe bako kimangai. Bango soki basanga mabeza lokola ba bwaki soyi ezongela bango moko ngai pe lokola. Eza wana bwaki soyi likolo ekozongela ngai moko. Soki bo séparer biso wana boza ko luka échec pona biso. Soki nga Jomak na rappeler makambo na mabeza api. Yo muto yiko kota lingomba na katikati. Yo muto botami sima. Oza peut-être na 22 ans, au moins même papa Fumalongo te ozomona na ba vidéo. Ce qui Jomak a yé na makambo wana rappeler l'hôpital mate ya solo papa Simo Kimba onkianga na teya ya ngoyo oye ko bigisa biso ya ngoyo. C'est comme abeza api. Ce ko moninga na zo kosa. Zwa maloba oyo mususu ya période wana loba ki non okosi. Ce qui nga Jomak na papa di ngenda apekisa kito kabwana. Aloba ki bo kabwana te. Est-ce que na kosi? Papa lobaki bo kabwana te. Est-ce que na kosi? Bolanda na vidéo. Pardon patata. Pardon ba papa. Wana bolinge ko diviser nguma na biso. Toka bwana? Toka bwana? Wana ezali musala satana. Malamu ndeto sala mutu moko. Toka bwana te. Bana papa Simo Kimbangu. Toka bwana te. Bana papa Simo Kimbangu to tambola ilongo to banda kuswanaka to banda kumana mkanda to banda kupesa mate zali dangereux wana ku diviser ngoma na biso biso to linginde to kabana te to zala na sengi na bino unité famille moko kasi namoni moko mususu bango yoso wazali sika moko bayo kulubananga yine papa ana zaga da parti boyo soko to zali ko da to ko kana kate mais soko to kumena ndako wana itale bisute wana bango batu na mukili kasi yo mwana ndako donc banda lelo solo pardon na sengi binu mukolo musuda kufuka mana binu na kanisi batana mama bino moko bolandi video papa de ngenda lobi boka bwana te alobi na koki même ko fuka mela bino siko mabeza wapi papa lobi bo forcer ngaite na sala ndenge bolingi. Donc, apekisa ki biso ba séparation, aye bo forcer nga tena sa ndenge bolingi. Alobi akolanda kaka ndenge oyo tata na ya lingi.
malamu bozela soki azane lisusu te wana nde bosali ndenge bolingi kasi bokomona pasi wana maloba papa de ngenda siko songa na rappeler na mabeza wapi lelo to kabwani papa lobaki bozela soki nazana ngate bosali ndenge bolingi apexi biso soki kabwana to kabwani donc to sali ndenge to lingi mais alaki bokomona pasi est-ce que na kosi soko na no mona yango te landa na maloba ngo yango heureusement tu utilises patience ya wana ndio komona mkono lelo soko to zaidi na patience te ndio ngambe patience tu saka ni kama hivi donc bon tu ngai te poate nga tena bada kusindika na bada kusala wana ndio kubetu mabako bojela kaka soko jamba de ngai na kai na ngai ko na isika na ye alors ça wande de sali ndio ndio ça tu komona pasi na kadisi batana mama bolandi maloba ya papa ya ngenda alors siko ngai jomak ce qui n'a rappelé na lobi yo muto koti lingomba kaka kala mingi te awa yo muto botami sima ya papa ya ngenda oyebi makambo te yo muto se retrouva ki l'air ba conflue e bandi o se retrouva ki na Amérique ce qui na Paris ce qui na mboka nini oyebi vérité ya ba conflue yo te nazo sala ba rappel mabeza wapi nyoso kana likanisi ya kozalelo ko moko mabeza wapi alors bozo que la plus batu oyo bazana ba agenda na bango caché batu oyo bazana ba agenda na bango caché lingomba eza place ya kolia mbongo fond de commerce ozomona bozo kipe milimu na bino te ozana souci ya molimo na yo te so ba yebi so ba bia omoni papa wana mwana papa te yo pe wow papa mwana papa te eza ma mingi wana ezali propagande ya mabe na bato ba yekolia l'art l'église ozomona boyo kasusu kote moko esala nga vena pasi tala lukuta na kombo ya papa ya ngenda Jelkin alobi papa ya ngenda alobaki soki ngai de ngenda na yebiso no ke kate bana ngai moko azali ndoki est-ce que boloba nini mémoire na ngai zongi papa de ngenda zoloba bino ba ministre bozoloba ke bano biso to boti bata banzambe mukolo bako mona mwana ngai de ngenda na boti azandoki baku ezala bozomona batana mama papa ya ngenda koko se contredire te papa ya ngenda lakisaki bakimbangiste ke kati na bana na bango nde bazali ba relève ya musala mate ya wana papa ya ngenda pesaki yango en plein air apesaki yango na secrète ateyaki bakimbangiste na public alakisaki bango bana na bango baza banani ayebisaki bakimbangiste ke bokeba na bana na bango bokabola bango te alobi alingi te bakufa noki bokabola bango te mateya wana ateyaki yango na public ezaki ya kobomba mate na coin moko boya bengi ba musicien boya wa non apesaki bakimbangiste mateyi wana na public tango ayaki na nianga ayebisaki bango ne lelo bino nyonso bozolobaka bamiso bazobaka papa alobaki akobota biso nyonso te biso ba monstre biso nyonso toza pe bana papa boyiki passe no sa kolobaki papa ba bokola bana ebele donc pona kolobaka ke papa Paul aza mwana ya papa ya ba papa te azolobaki ba papa ba bokola bana ebele na bandako ba papa na biso ba yebaki eloko nini bazosala mingi lelo bozolobaki ba papa tala basaki bo donc makambo bimisi lelo mais bobimisi ki montelere ba papa bazaki ponani boyoka eloko moko na message papa ya ngenda yaki tanga yaki na niangara papa ya ngenda pese exemple nini alors bisoki mutu azotonga ndako nde na l'air wana ba retouche salamaka brika weza bien te alongoli asalaki bana niangara remarque moko bana niangara baki na slogan moko o ezalaki neti ko séparer donc bazaki papa Paul batie wana balobi kiti ya papa Paul papa alobi non abi wana boko séparer bana nga tango bakotunga kandaku tango wana nde bakosalaka bamodification wana
wana eza malamu te tokokisa boye wana ezali kolaili malamu te totia boye wana bafenetre wana ezali na se mingi malamu te totia yango na likolo baoyo batungaka ndambu ekosalaka mbele ndenge wana moto mosusu aye mpaya aye atali solo wana basala malamu kasi soko kasi koti c'est-à-dire que moko bomoni wana ekosalama te lingi nano esiloga na bino oyo eza kopesaka mpona misi ya Niangara nokoproje mine dia naleka momoko Niangara oye Niangara oye Niangara oye car tous les jeunes qui viennent à Papa nakumuna tata na mwana na ili musambi Polo azali mwana na ngai nazali mwana papa Simon Kimbangu soko olubi oye carrefour de jeunes kit ya papa Paul kiti bon soko Paul azali te oyo avandi ni pepena ye awa bokochange slogan obi bokotikala kaka tapene Paul kiti na ye il faut changer pas bien sur les motos moko c'est une erreur soko bolubi kiza protocole nous allons passer simple façon et lelo soko na kama tiporo na tinde na Italie bokotikala kiti ya Paul allez bana lelo bolwali susu kiti ya Paul te kiti na yete ye ekosepresa ye mingi soko bokamati nkoko na ye bokwandisi ye wana Polo azali mwana na ngai bokosinabeleka mwana te mosala nyonso tu azali kosala awa pamba te atindami na papa atindami na nani ye akoko komitila nkumbo wa te soko na nkumu na liangenda nere ngumu etungami soko na nkumu na liangenda nere ngumu etungami kansiri ngumu etungami na nkumu ya nani voilà donc nana lingi tende boko sabana na ngai na lingi pe tende bana na ngai bakufa lokiloki bako bazali relève ya biso bolo désolé ezala papa Charles ezala Mariana ezala Nelly ezala bana ma Marie soko banani bosala bana na ngai attention bokabala bana na ngai te bobimisa ngo malamu ete bango bazali kutu moko donc soko Paul azali te yedona ye bien Jean ye bien ma Maria ye Mariana ye bien bandia province toka kauli abazali bana papa koya bayendenge boko ya baka Paul soko Paul ayezali awa baba te tabi alinga kinde isala mandengo wana bole bisanga ina lobala biso ita kolele ndenge na lobake soko za kutuna ta soko ni le tezali bako lobate brigo wana lobola chado isala bako boyete donc même na Michel na mwana kati na napo donc nakosepela mingi soko mokolo mosusu nyonso tubatimolongo baye Aniangara ezala ozala bino mpe kosepele mingi mpona nini bana bapapa soko bomoni mwana bomoni nani papa aza kosadresse na bakimbangiste ayebisi bango bokabola bana na nga te
abina bango bo séparer bango te pamba te bango bazali ba relève na biso zomona bango nde ba relève na biso la biso na zui papa lelo na tindi par exemple na Italie papa Armaye moni slogan wana ekoma qui dit à papa non albi bo changer ali bozwa koko na ye koko ya nani ya papa Paul bozwa koko na ye bo tia ni sika wana aza ko s'adresser na bakimbangiste y compris yo quelqu'un y compris yo au fan de Zolandanga aza ko s'adresser na bakimbangiste alors bakite ke bino nyonso bozali aba bozaba nanga na soki yo quelqu'un ozate o remplacer te aza ko s'adresser na bakimbangiste alors bibo séparer bango te bango nde baza ba relève yo moko pe quelqu'un lobi yango bien pose à la chef spirituel faut à na makila ya Simon Kimbangu. Oui, vous en avez raison. Faut en avoir qui là, Simon Kimbang. Donc, Azako s'adresser na ba kimbangiste. Vous avez alors, papa lobi le romoko. Bino bat bozo mona lokola ba papa bazaki bat moko ba mayelete, ba papa bazaleka bat moka boye boye, ba yeba ki eloko nini bazo salate, les loyo simana bango, ale bo changer ma makambo. Papa lobi tangu muto atonga ndako. Nele rasala ba retouche a petit exemple na lingbo landa nanu malobana bole bisanga na lobana bisanga polele ndenge na lobake ya somo za kutoka na somo ile de pezani babo lobake brigo wana lobola chato eza mo boyete donc même na Michel na mwana katina na papa lobi tant mta otonga ndako ah brico eza bien te yango donc papa azo tonga ndenge ba papa ba sali musana bango donc plus de 40 ans batei bateta ba moni ke ekoki ba kokisi makambo nyoso bakei soki ba mona ke ndenge papa Paul azo bima lokola mwana bango ezala ki erreur mais papa ndenge na ngaka lo bango papa mate a exemple ye moko apesi alobi tango bazo tonga ndako nde l'air wana ko sala retouche bolanda na papa diangenda ngaro yire tango ezili tango ba tonga kandako Wana de bakosalaka ba modification wana eza malamu te tokongisa boye wana ezali kolairi malamu te totia boye wana bafenetre wana ezali na semingi malamu te totia yango na likolo baoyo batongaka ndako ekosalaka mbele ndenge wana lingi nanano esilogana bino oyo eza kopesaka wana misio ya nyangala nakasi batala mama bino moko bolandi maloba papa donc tango bazo tonga ndako ndele wana ko sala retouche alors sikoyo yo ni na lobi nazo lobango na lingala nabi ki mingi ozana besoin on dirait na traduire en susu na lingala vous mona donc on nazo loba soko comprendre te loba peut-être faut qu'il n'est pas docteur au mona psychiatre moko a traité yo peut-être aux malades pour makambo eza tellement clair que atako tout muta malade ya mutu faut comprendre alors au fandi na ndako na yo o yebi makambo ndenge bandela te ozana ba donner mon côté et loko mon côté joma kazo ko chaboye joma kazo zongisa boye osomona buzo banini otozo komanango so bazolinga balakisa yo maele yo moko pe zala ta na mwa ndambo na yo nga nazo sala bana papa Simon Kimbangu bien nazo sala ba rappel ya makambo esalama bato bakomi muke o bakomi na besoin ya souci ya milimu ya bato mingi ekomi ba manipulation pona ba agenda moko eza ya kobomba manase faut ko fungula miso lelo ndenge papa lobaki bolandanga ya aveuglement est-ce que lelo batu bakolo bango vraiment sous soza à l'aise à lobi qui landa pena aveuglement parce que ba contradiction eza par-ci par-là makambo o ya lobi boy o na lobi boy o lobi kuna eza sous et le comment eza ki bien lobi lelo comme abe osomona donc nyoso wana papa Lambert o lingi ko sala musala o ya ko panza koma papa Simon Kimbangu yekola yango yekola yango malamu
oyo nga na sala ka kokasa te ke eza na par hasard te nazwaki temps nake na yekoli yango nasali bacours na yekoli yango donc eza par hasard te kasa te ke nazaka na lamukaki bote ndenge nazoloba awa na yekolaki nde balobaka ndenge oyo nozomona na omoni nazali awa ozomona banote bozomona nyonso eza banote eza soki combien de pages olingi koyeba ndenge basala kobenga même joma kobenga mais namona kosalaki lo mo ezalaki bien mais ndenge nini nakoyebisa yo ndenge basalaka yango bosala barecherche ya bamakambo eza par hasard te ozomona ndenge nazosala nayebi ke mingi bokolanda omona vraiment nasepeli na video wana joma kasalaki eza bien eza par hasard te onire te nayebi eloko nazosala nayebi ke eza bien nayebi ke eza bainformation ya bien eza par hasard te mpo nayekoli yango nayebi kosala yango ozomona eloko oyo ezomotive nga plus ezali pamba te nayebi ke nazoloba vérité e naza à l'aise ozomona naza à l'aise mpo nayebi ke eza vérité yango wana batata na mama epai yo kimbangiso ozali nakanisi na kosuka wana epai yo kimbangiso ozali soki omoni video osepeli nango partage yango ozala ozalaka na 3 ozala ozalaka na 26 ozala ozalaka soki wapi ozala non kimbangiste zwa yango tindela yango un kimbangiste boyeba ke bapresse na biso aide te mpona baconflit oyo oyoka conférence de presse ndenge conférence de presse moko esalamaka na mikolo eleki conférence de presse donc babengisi bajournaliste partout baya kolobaka makambo ya kati ya ndako bapanza yango na libanda lelo ozomona kuna bato oyo baza na 26 bakomi kose défendre famade soki mpe minoko ekangami ekoma lokola neti lukuta wana ekomi ya solo donc toza obligé ya kopesa baexplication ozomona alors so bolobi ke lingomba eza na nkamba mais exemple fo ezala porte fo ezala ya kofungwama bato baya ndenge nini yo ozobenga bato kangi porte wana eza contradiction mbala mosusu omoni ke bamessage wana eza bien te bokotisa wana internet te okomona logo wana ratelki mais kotala message na kati neti video moko ebima bakomi bien reproduction interdite mais ebima eza na ba YouTube siko mana babimisaki yango ratelki ozomona reproduction interdite mais ebima la vérité écoutez Kalabele la vérité les mensonges restera toujours les mensonges Tozaleko Kende qui vivra verra.